Kai mama existe Mutombo. Oya kutanaka na accident mkolo ya le 4 novembre au chef de l'État utaka Israël. Mwana oya zikaka makasi. Bazwaka le président ayaka ti na l'hôpital kasa ayaka na HJ. Président bimbona kosunga bino. Israël. Mwana oya zikaka makasi. Bazwaka le président ayaka ti na l'hôpital kasa ayaka na HJ. Président bimbona kosunga bino. Mwana kozwa traitement malamu na kutika bino. Mais après wana na kokenda président mutika na hôpital. Hôpital total tanto tika laki. Mwana déjà avec le mode de l'agneau sorti. Balimi que sur l'hôpital, l'hôpital est sur le bâtiment, prise en charge des intestins, comme il va vous dire banda. Depuis tout le monde a dit Nandaku, moi, à la santé, à la problème de la baguette, mais si vous voulez la chose, moi, je suis à la baguette, à l'INAP, il faut que vous ayez un zabo, il s'est arrêté. Toujours à l'hôpital, tout a docteur moyen, tout moyen, ça y pour la abandon de la clinique pour la libre, et vous, j'étais et vous à la témoin, il a déjà une action à Zabo. La Simakotika Moana, on va na papa système. Africa crise pour la personne de moi, la Sika Kabana, on va faire une fois. La Sika la faire une fois na Zabo. Nazana Makokite, Nazana Mbongote, pour la Moana, peut-être pour la continuer traitement, Nazana Mbongoana. Basika puis ce tika les filles mwana boye ngoko ezosa na ti mwana tala kana nga eloko te mwana tika imati nakati ndako na zala misumi moko te na zotenga na makonzi ya mboka bosunga ngai vraiment ona mona ndenge nini ya komuzonga na mwana na hôpital ala na batraitement na bien akota linete badiloko netikele de filles boye balongolaka yango esilaka makokini na kana bote Mama Denise mukonzi ya mama nazoli na epai na yo mama osunga ngai na tikali fièvre na mwana oyo na osala nini isungi eza te papa mwana oyo akufi na accident oyo mwana kelako ya baprésident